Tindika télévision faute kozala ya nani molobeli ya béton Papi Kamwasi en duo de choc spécial Kamwasi Mfumu Sabata tope Mokondi Sabata. Excusez-moi, tozo beta masolo ya actualité politique toko solo la bozo ba véracité ya masolo ya mboka boni mboka eza kotambola toyebi ke batu mususu pe ba pelisi ya bango machine batie ba batterie en marche pona ba fake news ko belisa bino ba thrombose bozo ba AVC na ba fausse information. Heureusement tozali awa ba défenseur tozo beta na 5 anti-missile pona ko koisa ozali ba fake news véracité ne awa na tindika télévision et pas na yemoko molobeli ya Fachi docteur Kamwasi Chilombo consultation lundi et bandi o bayaki avant bazongisi bango yebisa bino ni Facha abeti siffler orge pour frère Martin yaki na 5h Facha bisi oye avant zela mokonzi abeti AR à Braza na yebisa bino na émission en lobby akozonga na poko awa soit ça zongi déjà non pas précision mais akendeki déjà Brazzaville tozo banda émission na Fumu Sabata émission avec beaucoup de chaleur mais ba révélation des atro bo bengana bana bo pelisala bango ba je kuna ba Nintendo batika bino à l'aise bota la émission o ezali lié na makambo mboka po mikolo yo mbutu to bandi Fumu Sabata. Bonjour, bonsoir. Bonjour mon très cher frère. Vous allez bien? Oui, merci, nous allons bien. Malgré ma question, comme dans ma santé, nous sommes obligés de répondre. Santé en tout cas, Mozuri Sana et Bongo Yo Penza. Toujours dans les bons enseignements de l'ordre, tu as dit Senga Yango Tokomisko Place Sango pour Bakolo ordre Babandi Kozongisa chaque puzzle Nenge Sengela Kezala pour na expliquer na émission belé sur fermeture ya cycle et cycle yango oyo et kanga misko sali boucle batu nyonso bazalaki na kati ya désordre bazali banda ya cycle batikali na nzela bazozela peuple ya kozwa bango mais Fumu toyoki soni ba kore bimi na poasa mutu na ngai Fumu yo mutu na ngai depuis Diego Kao vérité bimi domoni Facha signé au kanga Kabila te famille bango de la protéger na makamno so basali Mfumu répondre non akosa ki bango oh mais bino bozo comprendre il faut boyeba ka origine ya likambo akosa ki bango na sens que na sepela minger mon très cher frère Chola Lobaka l'histoire à les corbeaux et les renards yo bomi ba bantu obomi ba juif bantu otangisi makila ba peuple bantu siko ozo senga ke ba protéger lobake non toyo kanaki yango na pesa ki pouvoir ndenge oyebi penda lolendo na orgueil oyo FCC bazala nango bazwa pouvoir bazungisa la Fachi ba pesa ba kabela Fachi pouvoir selon consentement na bango non ba bossa na kakoyebisa bino nde architecte ya alternance wana ezaki Etienne Tshisekedi pour Tshisekedi nena za répéter on a ben mission avant que ba résolution ya accord cadre nyonso bandi nde wana ndenga kendaki ba votaki ba résolution na Nations Unies ndenge ba américain ba kitaki po ba ko sécuriser yango no moni makambo ya Congo ezali tellement lié na makambo ezoleka na Washington. Je peux vous faire une anecdote. Na utaki Washington bizarrement na département américain est aux solo là chaque fois nazolo baki na soutenir ka Trump batu bazaki ba américain bazo yebsanga babi mais yo ndenge nini ozo soutenir Trump bazo sala quelqu'un qui est impopulaire non bango ezaki pona quelqu'un qui est impopulaire te pona bango Trump banga ba pesa so image kazali un mafieux. Or la réalité n'est pas ça. Réalité za na te pona nini parce que ba démocrate nde bazo contrôler ba médias partout dans le monde. Ils ont la TV5, ils ont la RFI, ba libéraux belges, au bazo luka ba balkaniser Congo sima ba Rwandais.
bango nyonso bako bazali kolinga Trump te po Trump na origine na ye, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un diplomate. Soko landi même elobeli na ye, c'est quelqu'un azal munoko toboka alobaka na ye donc et y a lobby. Expérience à Trump azana ngo ezali kaka ke azana plus de 30 ans na kati ya business. A travailler na ba démocrate na ba républicain, ayebinde ba bulaka. Ayebinde nge ba négocier ka ba contrat. Mais Trump ba intéressé que depuis Bush comme président azako lingate. Trump ba kei pe na Obama ba proposer à linga quitter. Si et comme moment moko par réflexe moko par inadvertance a eu inspiration nzamba lobi na Chamutu. A Chamutu Russie soutenir Trump à l'équipe. Ah donc c'était vrai hein, copte en Russie hein. Non, c'est normal. Et ça n'engwana. Pourquoi? Pour Trump nenga zalaki wana ayaki ko comprendre ce que makambu era côté ça neti biso to côté na présidence. Toujours ça combat libana mais to côté na présidence to ko comprendre nenge makambu fonctionnaka. Trump est à côté qu'on comprend des degrés bah démocrates bazo boma monde. Talaga Trump a l'équipe a lobby que soka l'équipe les 3, les 4 sidés sili les États-Unis. Ça veut dire quoi? Coronavirus et sili. Tension et sili. Cancer et sili. Oh bah Ebola bani a lobby que ce sont les démocrates qui ont créé toutes ces maladies pour bah créer traumatisme dans le monde à travers OMS. Bazouaka, Batu, Babomaka, Bango pour la diminution de la population pour battre Kakakisi na OMS. À lobby, États-Unis pèsent 500 millions de dollars na OMS. Chine et pèsent 28 millions. Mais n'engeni Chine a droit de veto na OMS. Bazo soit avantage que les États-Unis pendant 28 ans. Chine ils ont gagné dividendes na kata mafia, il y a médecine. Derrière les démocrates, la COP, Obama, la famille Clinton, quand ils ont la guerre na Congo. Il y a un Trump a qui toujours la aide na OMS. Trump a tourné à lobby, la guerre est aussi dans le monde Irak, la guerre est l'Afghanistan, mais les Américains ont la nini kuna. Donc ça veut dire que les démocrates ont un grand bando qui a degré pour contrôler le monde. Ils ont créé des maladies au monde. Ils ont masque. Trump a lobby, ceux qui ont l'équipe, ils ont masque et s'ils ont déconfiné les États-Unis. Prise à Betty Bangoni a lobby qui a belli coronavirus. Après 2 jours, à l'équipe a lobby qui a biki na corona. Parce que les démocrates ont dit que bakoti sabatu na traumatisme wana ke soki basengi confinement salema babomina nu ba pauvre peuple o bazaki ba américain ti na ba Chine babomi bango po ba ebi ke ba africain bazaka bato émotion na ba sentiment soki ba bi ke toza na vaccin bilget ba kondi mabaya ba stériliser basi na biso ba boma batu po ba continuer ko régner na ba confrérie na bango diabolique yango mon so tali ba européen bazo linga Trump te. Trump si quoi ça n'est nzambe mutatindi azana e mutu moko azana maîtrise la politique te, mais à comprendre de rouage à mafia ndenge zo fonctionner wana entre voler au Italie problème aux ana sur communauté internationale tokende ce qu'on a Congo. Trump a remarqué que Bill Clinton na Hillary Clinton basali mafia ba komi na mbongo o que fiscalité américaine zo eba ko contrôler ba mbongo na bangote atuni asali ba enquête ono nini o guerre est alanda boye o Kagame alanda suna musika bo plus de 18 millions na Congo banani ba osala guerre wana batangi bato wana nyonso wana Angleterre azana kati ba mafieux ba libéraux belges bazali bazo boma. Nous avons que Trump a salaki à côté de la Maison Blanche, alongola qui tous les tutsi bazaki na la Maison Blanche. Ake na FBI alongoli tous les bateaux FBI oyo bazaki ko alimenter ba démocrate bazaki ko contrôler bango. Ba FBI yo bazalaki ba patriote basali ba enquête ba trouver 35 000 SMS oyo Hillary Clinton azaki ko sala pour la mafia oyo ba installer qui na monde. Parce que chance à Trump ezanine. C'est un billionnaire. Angindi na voie normale. Est-ce que côté azaneti ba président au ba États-Unis te au ba démocrate ba tia ka bazo imposer honnête Obama
maman aventurier, bato bakante le quoi ça noir. Oui, bato babaki non à ça c'est africain. Or lui n'a rien à foutre. Azaki bato mon baza contrôler na ba Bill Gates, bato baza ba multinationaux ana contrôler na ba famille Bilderberg, baza contrôler na ba Soro, bato na tout. Mais talaka Trump a gangé la bato le quoi ba Soro. Azo gangé la bato le quoi ba chinois. Trump a lobby bien que nazo ça la guerre na ba chinois. Pour les Chinois, ils sont prêtres, ils sont contrôler l'économie. Mais il y a moi, idéologie, il y a Mende Afati, Lambert Mende Afati. Idéologie, il y a consultation au latin, il y a Mungang. Parce que les Chinois, ils sont directement copie ba bimisi ba kamwa c'est belé ba teki yo partout yo moko ko l'idéologie za mbongote ba to bongo baza ba prêtre yango moni Trump alinge lo ko na talobi faut ba benga na ba chinois ba magasin ba chinois ko zala lisusu te NASA o kalsu du sola NASA ba meke ba kende espace wana kutu kote kaka ya mafia ba chinois to kende sko na Hollywood wana maman na ba confrérie ya ba acteur à cinéma ba salaka ba sec ba pacte moko diabolique pour bon na ba film ba salaka nzambe kan inspiranga devant ba démocrate américain et ba américain to kutana ba département américain na fc ba on bi faut bokanga Hollywood wana on dit kan nzambe inspira kinga po bazo ko sabatu mokilezo kende selon groupuscule ya batu moko boule Trump a comprendre et local bosso Trump a saleni alobi nous devons négocier avec un partenaire au Azali na base na Congo. Yangano moni Fachi a été approché. Yangano moni Trump a zoko menacé ba démocrate alobi que soki na leki na zo kanga bino tout. Soki dit ba démocrate soko lobo kende na dimension Congo ba démocrate wana eza ba Mabunda ba Kabila batwana yangono moni bazaki ko na politique ki akokosa kabino ke Kabila basala contrat na Fachi ke apesi Fachi pouvoir o bazo boya ko sabino vérité ke ezaki makambo accord cadre Tshisekedi les Sphinx na cela ki makambo wana rencontre Tshisekedi asala na Belgique ezala ki déjà moi entre deux jeux il y a union pour la nation Tshisekedi a 5 ba on wana ezaki na nenga mystique na kati wana nani akimaka o assistant azalaka te na kati ya union wana o Tshisekedi abende soza na mémoire Vital Kamerhe Félix Ayekaka ko parachever à rendre ango siko crédible que union pour la nation wana ezala pour na peuple qui dit union pour la nation ça veut dire quintessence wana elingo lobanini ça veut dire ata bazuyo Lambert Mende ata bazuyo Martin Fayulu ata bazuyo Jean-Pierre Bemba il y a une idéologie, il y a intérêt au Kabola pouvoir. Il y a une vision, il y a le peuple d'abord. Pour le peuple se retrouver selon Bolingo, le chef de l'État. Parce que Bazo Koko supportant, parce que l'Union pour la nation est consolidée dans l'état des droits. Il y a un moni mingi, Bazo Lela, Bazo comprendre que Fachi. Discours à 6 minutes à Salaki, ça veut dire à Tiki Bangon Anzela, ils en est à Tiki Bangon Anzela, Bafayulu Batutu, à l'India Sala Union pour la Nation, Bato Bakozala, sous obligation, il y a qu'à respecter philosophie na pensée, il y a Union pour la Nation. Yangomoni, Bazolela, si je t'informe en ce moment, Babeti Ba Mamana Tour et pas Sassou, Jeannette Kabila Koutou Abanda Kiango, Awana Olive, Babondeli Sassou Yebi Safachi, Tosengie pardon. Abo ma coalition, te po ba yebi. Na nengezo kene, na peso astuce très simple. C'est là pardon. Dans le solo, on a bêta qui lobby dans l'émission, il y a 50. Et ça, il y a solo. Oh, et ça solo ko, ba yebi si Fachi clair que bimi sa premier ministre Azalayo. Sala makambutu metondimi 50-50 au Kabola 50-50. Dans ce gouvernement, il y a 100 ministres, bango dans 50. Mais et Simbite Facha lingi kutuko yamba bangote. Pour Facha ebisi bango 2 ans ba pesa kibino bo monenga zoba. T'as la volonté au azana parce au moni présent na biso azamute mamune na mona mutumute malo lokwa tata onati. Azana patience na bolingo moko.
mais nayebi Fachi bon na reyu mana ba patience wana même na discours ba passer ka ba non na pas coalition coalition omoni coalition na image on nga ninga ko illustrer na image coalition les années type plateau et na zalo ba ke pouvoir raison na plateau ba to azon mona na ti fou coalition les années type plateau Fachi années ti aimant années ti magnétisme siko FCC bazaneti ba bouchoir masanga ba skol ba primus ebine tozo sakana na ba emat ba primus ba midzing ba maltina ba eneken ba telemisko yosko zo emat telemisana zo ka plateau bougeant sala ka plateau bo est-ce que aimer ko ya vers ba bouchon be ba bouchon de ya vers plateau ndelo ko zo salema dissolution zo salema yangwana yango no moni bango tunde bazana ba ebike ba tikali na nzela baza mabunda batu ba Martin Fayulu bazena bango ba pio en Kabila mais ba panzanaki babanda ko pesa bino fausse information comme si que lokola coalition entre Kabila na Fachi ça veut dire Fachi ne mutu mabe yende très traqué travailler na mutu aboma ba congolais mais OK ba ebe te kezaki question à temps siko lelo réunion pour la nation et salemi et pesi référence kaka ke na moment OR tu sais que da sala ki na Belgique caméra boa ki koya akimaki po ebe ke tatona za kandoki si asangisi batu bongo ça veut dire azo sceller esprit à politique à Congo yesko quand senenga kimaka Belgique wana OK zaki déjà signe à kolakisa ke union pour la nation gouvernement et nation solo ko salema ya ko za libanda yebisa caméra za sko na prison te donc le temps ngana mona kapena yo vraiment parmi bateau telemelaka na bombela yo te fumu na mona kolinga Vital Kamerhe te na linga kandete batu oyo bazo nyoko la peuple de Dieu toza ba bantu toza niveau mona bango te biso nde ba kolo idéologique carrefour ya ba bantu eza na Congo siko Fachi anana l'âme qui ne trahit pas talaka seno esalema kam kolo sala malaise na palais de la nation batu ba interprète moni pouvoir amui aibi pouvoir asali boye yangana aibi pouvoir à Martin Fayulu yangana esali OK ba yebi ba signe esale maka jour wana te Fachi azaki ne kokota en contact na ba esprit ya ba koko na ye ba kota kene na nzoto po ezale makama mon libo na nzoto mais je te dis antibalte te antibalte lelo nazo sabino vérité po kibozoba ezui en pleurs moko boye o batu bazo comprendre lelo talaka mtu lokola mabunda ndenga zaliwana azape congolais te tambo mamba congolais te Kabila congolais te mais ba comme wela mboka na biso na ba ayant droit est-ce que Congo toko wela ngona batu on a appris que bon je n'ai pas de preuves matérielles mais on a appris selon certaines sources que mabunda na biro na e longia Fachi longo li portrait à chef de l'état a remplacé on a tableau ya Congo rendengo état lié malédiction mukisia na lobaka ke causalité de la malédiction de Mukish. Donc, bazo continuer de erreur en erreur. Sora longoli tableau na katia bureau nae. Qu'est-ce que Fachi à avoir là-dedans? Et qu'on change parcours na biso poto kanga bango. Ba yebi ke nyoso siko komi ko se jouer entre le physique et la spiritualité. Soki kaka boyo ki mardi. Ponga na yebi ka koleka. Que Donald Trump a leki. Pourquoi bazo ina Mike Hammer? Pour Mike Hammer azali l'œil à Donald Trump auprès à Fachi. Pourquoi Fachi a qui pouvoir? Fachi a kenda osala nini na Russie. Fachi a kenda bogomo na kaso Trump aleki mboka liboso Trump oya na Congo. Tika na yo fumu. Président à quel États-Unis Trump a boaki sié. Batino se baloba ki ba boaki président. Président qui a visité na cimetière à Kitambo, il y a États-Unis. Trump écoute akiko ya manaye moi si mona mini Egypte qui wapi a boaki Fachi. Lelo yo lobi ke Trump azoya. Soki a boaki si Fachi. Yosko yebisanga. Mutu ba boaki sié. Nengo ebe États-Unis. Est-ce que ko matsa drapeau à Congo ba militaire américain o ba lata kapena ba manteau ou ma lili ya fou. Fourrir wana babi misapena musique bacha partition ya debout congolais babando beta pam 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 pam. Donc ça veut dire Fachi memi mboka likolo ezate ki akokutana. Bon Kagame akutana kina Trump na couloir we baltu image wana Trump asalaka nini mama na bungalo aboya kopesa mbote deva ba caméra
botala ce que lelo facha sala nani na tambo mwambate et na ministre ex-ministre azo sauter dans quelques jours à rater. Non. Ils ont capable azo kende. C'est fini. C'est fini. Le facha beti kara. Oh, yo moni ba image ngote. Yo so webi que ministre wana za mtlanga confiance au bete kara. Donc ça veut dire bazoye bandenge nini Tshisekedi le père a s'incarner na kati ya Fatite. Tala mukolo facha zo kota na palais du peuple. Era tombola maboko mibale. Président de la République a kotombola maboko mibale. Oui, bien nzembo ya parti na palais du peuple. Toyemba kiango na nko parce que ça seul parti oyo ezali ko refléter malheur na pasi ya peuple congolais. À Paris des parti monsieur ezat. Kabila tangisi ba Rwandais na ba Burundi na ba Ougandais na atangi ba classe minene quoi mais facha ki pesa ba Rwandais diplôme ba brevet. Wapi? Oleraki na en commandement. Non. Ezali façon qu'on remercier bango, c'est fini. Oh. C'est quoi le babou? Est-ce que Fou Malobi a solo? Azo qu'on remercier bango parce que d'ici là makambo ezo bousculer. Tshisekedi c'est là qui nyonso. Et tozo lo bakeno abandaka inyo sacré époque ba kibasa. Ya liboso yangwana. Ya mibale union sacrée ko salima na Belgique a sangise batu nde place à Selaki. Union sacrée à solo ce que zo salima ça veut dire chiffre 3. Pourquoi kaka mukolo Donald Trump a zoleka eza mukolo le 3 ezokoka. Après le 3, obi makamni nekoya. Pourquoi Fatim mukolo na Goma? Alobaki dans 2 semaines na sengi ba Belgiran tout bazakuna babima ba ozongsa ba arme ba ke ba bêtise ezo salima na eswana ezo suka. Pourquoi? Parce qu'ayebi ke azozwa appui militaire partout. Pour asili salikambo en 2021 président Union africaine. Parce que yo yebi sangai na habité so sali constant na ata yo moko. O remarqué que Kagame ndenga zalaka avant ba makele le bozoyoka Kagame na siko bon moi que Kagame a disparaître dans la nature sans ba bengana ye. Mais bon. On sentir en côté. Total sikoyo Trump a leka relation in tozalango na fait Trump élection na RDC ou na Fachi eza pena nini. Et puis so aussi si on a kota malamo sine ki mangai. Qu'est-ce qui se passe entre Fachi et le chef d'état-major général Mbala? Le problème est Zanini. Donald Trump a bousculé le monde. Donald Trump a changé la donne. Nazaki kolobake nouvel ordre mondial et zoko kokisama soki UDPS a commis na pouvoir. Tshisekedi kokufa kufaki. Ezaki ba aventure te. Yende a kosala ke révolution spirituelle et politique mondiale et comme existant. Ami Kabambeka. Talaka erazu, tala difficulté ni facha zo nango pouvoir. Banani ba déranger ki fati poto koma na pouvoir lelo. Fayulu, Bemba, Katumbi, Batoana nyonso. Yo ganti bango bazwa ko consulter fati po nani. Souci na bango ezaka ke facha protéger bango po bakanga bango te na ba mbeba basala. Basala nini? Ba yiba mbongo te. Katumbi mutu a faire saigner Katanga. Katumbi mutu a salba business illégal. Tribalisme, guerre à est sur bazaki, banane bazao gérant. Katumbi est cité là-dedans. Nani. Mouzi to azalo ba kaosala tout ke ba investisseur ba yate. Plan na bango ezaki ba balkaniser Congo. Banani bazaki sima Martin Fayulu. Ba libéraux belges, ba français, ba tona nyonso o bazana ba confrérie ba franc-maçon, ba lingaki bazwa bazala na emprise na Congo. Lokola Kabila ba ini azokende ba remplacer muto ko remplacer Kamere et Kabila pour ba continuer mafia na bango yangana ba boule Fayulu. Et Fayulu osala ke a réussite yangana moni kanda wana Fayulu a continuer à koluka faire croire batu a matraquer n'esprit batu ke yemde muto a gagner. Banane bazaki ko appuyer ngai na mona na sala constant na ezaki chaque fois soko ngoko ta na YouTube. Otala ta vidéo na YouTube epoka ba nini wana. Soki ko fungoli vidéo eloko liboso kaka numéro 4. Banane bazali sima nango.
ba démocrate non ba mafia ngala bana téléphone ekufi ato fongoli téléphone te le Martin frère Martin bimi donc yango Moïse abaki auto ça la campagne à l'américaine tunanga nini na moment oyo ba créateur ya ba réseau Twitter Facebook YouTube bato wana nyonso te YouTube je ne crois pas ba chaîne à ba télévision ba CNN ba représentant na mon ba outil ko se défendre na parlement américain pour batu na bango comment bino CNN makambu ya de président bazo sala élection bino bolo belaka makambu ba Biden mais bolingo lobela Donald Trump te Donald Trump ba ke ko boma même étoile na o ezaka na Hollywood na boulevard po bazako sala politique ko inisa do ba chaîne ba télévision to no monaka musala na bango yangwana ba pesa bino ba information lokuta ba sondage à lokuta mais sur le terrain za makamsusu Fayulu toza ko mone partout ti ba TV5 oh Fayulu azo mené Fati mais biso mon terrain tozo mona dimension Fati azaki ko mené ça veut dire le média est devenu corrompu. Yanga no monde Donald Trump a lobi soka leki ko votiser loi pour ba CNN il faut kouya ba Hollywood wana il faut bunga. Fubu. Yanga na question tunyo lobi ke lieni les entre Donald Trump là. Okay. Donald Trump na Fati baza soudé neti sentir na pantalon. Pourquoi kaka consultation zo banda mardi, vraie consultation zo banda mardi. Donc, tout le baka semaine oyo président États-Unis a koleka. Pourquoi Fatia lobika kakino? Tozo banda consultation à partir de semaine oyo banda lundi, mardi ti mercredi. Au cas où Trump allait quitter Fumu, tosukiwa. Qui Trump allait quitter États-Unis et Panzani. Ah. Nazo bisoti. Nazo bisayo. Tala Trump na moment oyo naba catcher, naba acteur à cinéma. Naba musiciens tous derrière Trump ba comprendre chance à papa na nzamba pese don koloba papa na so azoloba ndie kache azoloba bien que naza na ngai politicien te mais na comprendre de rouage ya mafia mondiale ninge fonctionnaka talaka lobi side c'est alobi side aussi la poani po ba créer ngo po ba bomaka batu coronavirus a été créé yango moni asimbisi ba Bill Gates touche ba bazako zelana ba vaccin na bango batu ba batu na mama kam na bango ba 5G po ba boma batu asali bango général bi ke na beli corona 2 jours abimi bi corona sili peuple ye na hôpital ba oyo kele mawa président azape na to komo lingae nde nini abimaka après 2 jours corona sili aussi si corona ni directement bimisi kisi na lobi kisi bikisi nga yango yo bo voter ngai bo kozwa kisi tout ofele nazo déconfiné États-Unis malade wana ezali fake news ba créa kango pour ba bloquer mon kili ba gérer bino comme des animaux yebisanga sko entre Trump na ba Hillary Clinton na ninda za saint. Voilà Fubu Sabata lobby bon to bon samuke parce que bon comprendre parce que il y a lobby dali fake news donc fake news dali ba fausse information. Oh, il y a une introduction à l'émission. Awa, ne véracité, boke banaba fake news, il y a un mokili oyo, ne dali arme, il y a ba faible arme, il y a ba mafieux, awa nde, tu dois ba défenseur, il y a ma kasi pour te passer une véracité, il y a ba information. Qu'est-ce qui se passe entre le général Mbala, ou le chef d'état-major général? Na commandant suprême ya armée toujours quand moi bientôt ba longoli o ba vanise on la prise d'armes mokoni la gité mokoni na braza après si ordre te bo vandisa qu'est-ce qui se passe Fumu Sabata to yambio vrai c'est vrai comme conseiller ya mokonza mboka mais to yambio pe lokola analyste politique ozo meka ko sosola makambo eza koleka na Congo à vous. Problème où s'est passé entre le chef de l'État, Naye, ça veut dire ce qui est vrai, ça veut dire il y a un non-respect dans le commandant suprême, il y a Mboka qui est le chef de l'État. Ce qui a s'entêté ou bien a Kuba Moko avec
subtilité pour na déranger évolution to komi pour na arrestation spectaculaire ya Kabila. Oh. Ah, on l'a vu? Naebisaki bino mukolo ba okanga na opesa bino date. Toza musika te. Mais avec quand même partenaire et alternance et l'équipe pacifiquement. Lokola a comprenaki yango te. Ye alandi oyo Nehemi azalaki kosala ebisaka ba ministre ke boyo ke la chef de l'état te. Ba mona Fatinde aza koba yango no moni ba comprendre landa kaka ndenge bato na bango bakomoloba soki boyoka ki pourquoi bolone mutu lokwa Nehemi botindaka yeke ayebisa ba ministre ke o makambu basala makambo chef de l'état te. Donc à la base c'est Nehemi. Mais il a été mal entouré. Bon, il m'a parlé de 15 bazate. Mais c'est quoi dans moi? Il y a 15, il y a 16e. Il n'est pas incapable, il y a à la hauteur, il y a gérer Batouné pour Babungsa Congo. Il y a 15 bazaki dans l'entourage, bazalaki dans niveau, il y a aider. Il y a Mokwazaki dans l'ébriété. Pourquoi? Pourquoi Zaka Kolobate? Vous avez remarqué que Kabila, c'est un homme silencieux, un homme d'État. Non, non, Fachi a rappelé silencieux. Silence, il y a Fachi, il y a Kabila et qui a Fachi. Mais Nasuka Fachi soit lobby pour 6 minutes, 1000 réunions. Mais Kabila a le battu pour Azalakande Maye l'été, Bazako Banga, Salabagaf. Azalaka Maye l'été. Azalaka Maye l'été, Bazako Banga. Ce boutique est micro 30 minutes. Akoloba Babouzoba, Arobi Bimisabiso ba aventuré, Torobima, ba rebelle, ne bazaki on bazenti ba pirate, ba escroc na katia politique. Non, yango parce que no vanda menda le na place na yo. Ba lukele mutu ayeboloba. O abi ko escroquer. Excusez-moi. OK. Sikoyo akomo loba parce que bimisi ba secret, akomo loba bi aussi contrat. Akomo loba pour nani? Pour comprendre que la communauté est un finambule. Oui, bien finambule. Bateau batambola na sike na singa. Mon ne bateau batambola na singa. Donc Fatisco a simbi ciseaux kanase. Talaka mto batambola na singa. Oui, bien na ciseaux cheka tchak. Oui, bien niveau à cause pena bungalo niveau bambala na se. Même sous bongo et beta na se pasuki. Place à Zasiko yangola. Fatia simbi ka ciseaux. Atambola siko pour longwa koto akende kuna. Yango moniye moi bimia loba. Fatia batamina nani parce que tous on a une trentaine de généraux rwandais na armée na biso. Fatia siko batami wapi? Tous on a une trentaine de généraux rwandais. Siko ba soda oyo baza ba patriote ba rwandais ba sala bango mabe yo ganti makam Fatia osala ba osepelate. Yo ganti lelo pena so ba bien yinda na Kinshasa. Tous les gens qui Rwandais aussi là 30 minutes. Et l'on est au Boyaka. Yo le aussi à 30 minutes mais Nyarunga bon ça lobby déjà que non. Donc nous allons mourir comme des idiots tous. Un escroc, un manipulateur de conscience, à ça yebi place degré Mukishameni Bango. Fachi akabona bango d'une manière très subtile. Dissolution, il y a gouvernement, il y a parlement. A sali on a nuance moko ya ba professionnel. Donc abimi pena tiki bango neti na masina ba telemisko ba lo ba tokende wapi. Kabila komo luka fayulu yo to titre ko libanda metala sko esimbite biso to atiki biso libanda. Yango mon ba Holanda sasu bazo bondela ye. Po ba bi ke so trompe à l'équipe. Trompe à lobby je vous promets, il faut na kanga ba Hillary Clinton. Ba Obama, boka monte Obama okende. Kosamba jour mususu boka moite Biden na kosamba pour moi na Biden bakange d'abord zaki un drogué na armée na Irak bakange au monde nzamba sala maka obi moi bazui moi na Biden wana ndeni azalaki na ordinateur na ye ordinateur wana ekufi ake kopesa yango et pas réparateur. Un réparateur a bengi à cause ordinateur le quoi zaka kiol taka nzambe nda sala makamne abosa na ordinateur. Jou mususu ingénieur wana abino afuyi ordinateur ka ba ingénieur réussir comme ça abongisa ko akoti na kati ya ba données makambo amone na kati esala ki passe amoni ba vidéo ya mwana ya Biden azo coucher na chinoise moko ya 14 ans. Amoni ba vidéo
na ba photo azo mela drogue na ba vidéo na ba photo. Donc Biden a utilisé banane na ba famille na Chine, on dit ba coopérant ba ki nozula ka ba pourcentage. Parce que RQH est choqué tellement type wana a ke copé son na FBI. A ke pe copé ça na ba Donald Trump. Parce que talaga Trump master ba catcher avec des preuves palpables. Palpables. Yanga so la ni magam Trump azoloba. Monde entier tout cas l'ozwa président. Azon die Tshisekedi ya mindele. Magam père wana azoloba. Depuis na mon États-Unis na mon amtaloba magam loko père wana te. Merci beaucoup Fumu Sabata, je crois ça dit 30 minutes déjà, je crois. Donc na kopé ça yo mot de la fin. Mot de la fin na yo na lingi o s'adresser na batu ya FCC et o s'adresser particulièrement na Chine na Rambo. Rambo ya Chine, pour vrai Rambo dans les États-Unis. Il y a dans les Rambo ya Chine. Oye bisaye, pe oye bisa ba adepte union sur FCC. Oyo malgré aye bisa ki bango ke pembeni nanga 15 bozate, mais tanga bengi si bango ba kei. Lelo bado kene soki mbwela na kisantu. Fumu Sabata na pesi au micro. On peut un message na bango et puis te clôturer émission na biso. Vous vous souviendrez na message prophétique Oyo le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire à Lobaka que Kabila kotika la ye moko na famille na ye batune nyonso bakotika ye to komi place ango. Il faut to betela Tshisekedi maboko. Place azali miracle comme au Salema. Ngana ko lobela bato FCC boye. Il est temps bossa la défection boya vers le peuple. Boyo kasonité Kabila salabino rien. Bozo courage, boza na ba canon oyo bokoki kokota partout pour atteindre chef de l'État. Ba oyo baza ba capable ya kozala na maele lokola katumba mwake. Boboto la PPRD wana eza ya Kabila te, eza ya ba Rwandais te. Po bakokanga autorité morale na bino. Tokomi place yango. Ayebi yango, azokosa bino. Agera kabino po abima kondire ke azali na confiance ya ba député autour na ye. Or, ti azo signé se bino, ba mikanda na eza déjà haute trahison en tant que qui a co-signé se bino mikanda, ça veut dire azo pesa image ya coup d'état à faire croire bino kazana nous président. Bossa la défection en masse, déclaration en masse. À cause la bino rien, botika ba Rwandais na ba étranger o bazo comprendre était batika la na ye po mukishi aloba ki yango bien ke na ko kabola bino bana o bazana makila ya ba bantou juif porteur ya âme qui ne trahit pas. C'est le moment bola ki sa ki boza ba descendant ya mukishi ba descendant mvuluzi kimbangu boza ba descendant kimpavita ya Muse Kabila ya Lumumba ya mukishi bozonga na camp ya raison bolongwa côté obscur et vous allez comprendre que malédiction mukishi ekotika bino po pardon bino bozo ke ne kosenga na Sasungwesu bosala ngo na RTNC nazalaka koyebisa bino ngo depuis kala soki bosali yango officiellement peuple ayoki soki peuple andimi pardon na bino ezaneti nzamba limbisi bino akopesa ordre na mukishi po apaiser motema chef de l'État po bozala relaxer. C'est ce que je peux vous dire. Pour na Kabila, le sort est scellé, c'est fini pour lui. Na kopé Sabino date, j'insiste. Na kopé Sabino date. Ingeta, bozala na kimia place bozali, Fachi, azali bénédiction na biso spéciale, j'insiste. Bénédiction spéciale. Oh, toi quoi ba ko s'adapter na vision na ye. Akokende musika. À part le Congo, toi na mboka mususu te. Je dis merci à vous tous. Vous avez confiance à chef de l'État. Vous avez confiance au papi Kamwa Saïbi Sakabino. Parce que c'est un journaliste pas comme les autres. Oh, boyo kakao.
bana kolo lopango baskive bango tu bazotiola baskive balobela bino coalition bazo créer coalition mupanzi mais koto ba koloba ke non président azo sala nyonso po abongisa me lobi so ba yoki likambu ya gratuité enseignement bango bataliboso na parlement batelemi la gratuité enseignement. Est-ce que mutualinga peuple compte la gratuité enseignement bokoyi ba bango na ba signe wana bo soutenir papi Kamwasi. Merci beaucoup ceux qui vous s'appellent l'émission Oyo boye bake émission et vivra peine ba soutien ya batu. Bosenga premièrement merci na vitesse Jaco Mudingai Jaco. Bosenga merci na Jenny Ndaya Kayemera Takate futur député. Bosenga merci na Angèle Mpumbu Angèle futur député également. Bosenga merci et paya Dengi Mayar Montana Mutunangai Yakati Eratakate. Bosenga merci na bana ya Congo nyonso oyo batala tindika et pourquoi pas et pas ya Papi Kelly l'initiateur ya tindika télévision tokutani na bino très prochainement na yebisaki bino mikolo yo fara lelo na lobby tokozala ensemble chaque jour loba ke empêchement ezala mais so ezali te bokomona ba image ngana bino fara inchallah fumu sabata. Merci en tout cas pour la disponibilité. Merci mon très cher frère, c'est gentil. Okay, goodbye.